Merci Mbote Balandi Océan du Congo, tous en essayant parce que tout le monde se prend à la Makambosa pour les Kanamboka Congo. Puis si Matondo Mingi pas à Nzambi, puis Wakali sous ba fleur Nabiso, et pas à moi si on va bien prophétesse à la République. Et puis parmi les Bali, Azongi Simate, voilà, na comme on a maman Océan du Congo, Bisikazali, tout le monde Moussala quand même, Nesayamaki. Dès que Bisaki Bino que vendredi, ils allaient qui au Pessimboamboa Boy. Bon mon akibiso ba résistant autre élément pour na pour na mboka na biso. Je crois ils ala qui sengo ton bien même que non effectif ndenge to ko mona bande ko ba remarque beaucoup ça biso ils ala bienvenue tout dimi yango mais ndenge to banda ko ebisa bino que non ambassade ya France ata ba tche ba soda ba policier ba tche bango to ko kende ko lakisa mécontentement na biso pona koloba to boy occupation to boy balkanisation ya mboka na biso. Je crois bo mona ki na babilili to zala ki wana ebele lokola bayi kongomani ba résistant na komona ndeko Merlin vous na moni mama na biso océan du Congo ndeko Bruno Mimbenga résistant oyo botolobaki ata ba sali ndenge nini biso to kozala wana mais ils a pas si tant to komona bandeko misusu ba ko koloba mais babimaki te mais pona biso tolobi oyo bomoni eza juste le début il y a soulèvement populaire oyo bomoni wana eza juste début ya révolution. Parce que révolution ezara toujours na batu oyo boy ba simbaka vila bango ba tia kango en danger o ba exposer ka bomo na bango lokola biso ba Bruno Mimbenga ndenge to dimaki avec beaucoup de risques possibles parce que bisika to kenda ki lobby na ambassade de France ezara ki oyo que non mopanzi awa boy fleuve du Congo mopanzi koto bo aner koto bo bisika bokola ka bangando metolobaki kobanga ifelo ngwana mitu na biso kobanga ifelo ngwana mitu ba kongomani baso bisika bozali yango wana tolobaki tokokende et puis tokendaki bomonaki ambassade de France ezalaki tombé yango tozo continuer toujours ko sensibiliser peuple tozo continuer toujours ko éveiller conscience ya peuple et longwa igonga oyo boto banai kozwa ba mot d'ordre ya batu gonga oyo komi ezangonga oyo boye peuple congolais il faut avoir conscience peuple congolais il faut azwa esprit wana ya mulele azo esprit ya kipavita azo esprit ya nzenzalandu azo esprit ba papa na biso bakamba o bandima ko kufa yango wana ekudesha pona bande kuna nyoso tona komona lobby liboso ya ambassade ya France couleur ya mboka ndemo tetelemaki cela veut dire que non Congo est gagnaki et puis nous vous rassurons encore que non dans les prochains jours beaucoup mona biso lisusu na balabala pona ko senga batu oyo boy baye ko diriger mboka na lolenga mabe batu oyo baye ko bomba mboka Congo ba ko zongisa ngo sima balunga parce que to moni ba aventure leki na mboka Congo to moni ba ko mema biso na buzoba na bango ba police ba ko wela mabiso to ko bunda bitumba pona mboka Congo pour que no mwana Congo azwa bosomi na e congolais akoma respecter bisika nyoso akotambola yango wana bande ko ngai to sali ba élection na mama na nga aussi de la presse alobaka première élection kukao deuxième troisième mais quatrième oh boko me mabiso na banzela na bino boko kanisa biso sous peuple congolais to longo déjà na dimension wana to komi peuple mature parce que bomoni na makambu oto ebisaki bino ba réaction na monde ils ont continué toujours ko tomber batu ba koloba batu ba komi kozwa panique même Paul Kagame chaîne nationale na bango lobaki mais oto la kisibino wana kaka ils ont déjà phare pas besoin image oyo boy le to continue makambu oyo pona ko telemisa peuple. Je crois beaucoup moins la guerre de cause et puis tous ko senga na bande ko nyonso ba congolais bisika bozali parce que ambassade de France soza kikala makanisi na ngai soza keta na changu bezaki na matete to ngaki to kumba ba français et puis to songa sa bon na mboka na bango mais loko sala ki mo ba mikakatano parce que bande ko bolobi mais comment est-ce que boyaki il fallait bozala ki ça non ambassade de France pona ko ma bisika zalaki il a fallu lokola biso na changu aussi transport au commune na station Mandela aussi sous transport mosus mais bomoni quand même tout ça là qui wana tout sali musala pour vous dire que non biso ba résultat ba Bruno Mimbenga ba mama aussi ba négociation qui bukele to respecter engagement na biso parce que ton dimi ko tia vie na biso à danger ton dimi ko zwa bon na biso au service ya mboka parce que soki to bundi mboka oyo te ezala bato misusu ba kubunda yango te ndenge na komona wana un français à comprendre a koyebisa baninga na français que non il est temps bomoni ba congolais ba telemi
il est temps ba français ba changer façon na bango ça la politique biso rolinga bino ba français beaucoup respecter biso pe to ko respecter bino c'est ça au biso peuple congolais tolingi te ke ba boya ka ko imposer biso batu oyo boy bazo uta na volonté ya peuple te lokola nde to ko na régime o to ça na ngolelo oyo boy batu ba ko travailler pour l'intérêt ba impérialiste mboka za na kati occupation mwana Congo bimisa longola na makanisi no makambo élection biso tolobi élection na Congo ko salema tant que to ko benga na ba Rwanda te na kati ya mboka na biso ba Uganda basa ko boma na mboka na biso ba yei ko zwa ba richesse na biso mais yo mwana Congo okolala nzala okolala na insécurité musale zate alors il est temps il faut biso ba congolais bisika nyoso tutelemi ozana Ituri ozana Mbandaka ozana Kisangani ozana Olomami c'est le moment l'air vient d'être sonné ya mwana bomoni biso to pesi déjà go bolobaki ono il faut to soit mot d'ordre nangonga boye soki boso kwa na mot d'ordre que non no toke na ba élection il n'y a pas le mot d'ordre na minute boy na bisaki bino na pouvoir de pesa meli biso il est temps mutu telema azo pris de conscience toyebi ke ba intimidation zali toyebi ke bazo luka biso mais yango te kozongisa biso sima nde boko mona lelo boy bitumbe koleka entre Denis Kadima na Nicolas Kazadi na Jules Alingel nyonso wana eza plat bo batu ya mabeba mettre en place na mokonzi na bango to kotana komo na été pour la publicité na bango awa boy eza stratégie bandeko wana batie yango en place pour na ko déstabiliser peuple congolais ko désorienter peuple baza focaliser pour na makambo etali mboka pour na soulèvement populaire ndenge to kotalisa bino nzela ya malonga mais lelo boy bandeko misusu bakoma koloba ono biso ka élection bino bozo croire réellement na seni boy Jules Alingeti avake na kosala nini wana azwaki ordre utaki pa ya mokonzi na bango contrôle wana bakosala et kozo batant tito okoma na moi j'ai beaucoup mona contrôle la IGF alors yo mona Congo parce que normalement ndenge zalaki boy na jouer boy il faut propagande bande ti siko bozino carte électeur te ti siko boy ba parti politique ndenge bino bozo kanisa ereni na lute batu na bango bakopesa ba moyen alors vous croyez réellement que non batu ba komema bino dans les élections non donc na minute boye article 73 mauvais kolikonzi na biso lobby donc mandat chef de l'état est aussi là 90 jours avant son mandat donc na mois de septembre boye 2023 mandat régime ya batu boye eza ko expirer nde bomona le boye ba komi ko luka comme ma peuple la distraction roi ya Belgique akoya le 6 mars na le 10 mars et ko changer vie na nini roi ya Belgique soka na Congo akoya kaka ko so minere ba ko so ka mbongo na mwana Congo ya passe bazu ba pesi bango basuki wana te pa mona ke bazo ko sabino peuple congolais bazo ko sabiso bazo so babiso to bi eleki déjà on bo bana ko manipuler peuple congolais pa mona lokuta na bango na tolongoli makambo haram mais bolongoli makambo haram boso ça peut mbongo na biso mais biloko wana balobi yango te bolobi kaka no tokolongola mais en réalité toyebi ke no rame bakolongola yango te yango nazobengisa mwana Congo ozwa conscience parce que bandeko misusu bazo comprendre te langage ya ba leader politique na biso ndenge bakoloba bandeko misusu baza na distraction tango peuple aza na besoin tellement bunda pona mboka na ye mais ba misusu bazo diaboliser bilenge na biso nde to komona ba misusu baza na makambo na bango soki ya ndenge nini mais toyebi banani bazo trahir lit to komunda toyebi banani bazoka na kolia mbongo ya batu pona ko déstabiliser bitumba toza nango na minute boy il a fallu peuple congolais dans l'assemblée ndenge na monaki vendredi mama Osea Simbifil moi simoko na kati ya mibali aza ko tamwisa troupe mais bota bilenge na biso boy tango na lobaki l'autre fois que non la jeunesse congolaise tu siko biso ba jeune parce que on a vu que non Congo mobimba surtout la conscience ba jeune congolais toza na indépendance pourtant on a kota elenge ba ko lobaki non aza mobundeli ya mboka azolo bakano il n'a pas fallu batu babima pona ko kena ko munda pona makambo mboka bazo linga ko kabula est-ce que elenge boaza mutu azo réfléchir yango na so bengi so mona Congo mutu ya boye aza mutu okanga na été parce que ngonga biso koki ekomi eza ngonga ekoki tango ebelemi boye mwana nyonso ya Congo abima na balabala biso peuple toza na munduki te munduki na biso eza balabala nde ko faire que non ba politicien boy ba ko kamamboka olenge mabe basa nini ba respecter volonté ya peuple na article nango 64 mais boko mona to ko bunda bitumba bato toza na bango to ko kanisa to ko bunda bitumba pour la libération ya mboka mais kaka bango boy
bazo suko baluka bazo déstabiliser lit auto za nango yango nga na lobi ata bo déstabiliser bitumba obiso to za nango et ko lembisa biso te par contre yango ndeza ko fortifier biso parce que biso lit na biso eza noble bitumba na biso toza ko bunda parce que ndenge boyebi Océan du Congo eza chaîne ya libération ya mboka eza chaîne oyo bundaka butu moi pour que nos Congolais abima na pongi abima na bolema ayeba kozwa conscience prise de conscience pour na mboka na ye parce qu'on ne peut pas accepter ba président lokola ba vice président ya Kenya ba ko finga biso plus de 90 millions de Congolais mais to kozanga ngombe na kati ya mboka na biso pour na kosala nefiske miliki pour na komela et ça insulte nyonso wana eza pour na nini parce que tozala batu oyo boye baza ko travailler pour la volonté à peuple té batu ba ko travailler pour la volonté à peuple ko uta na mona Congo tango comprendre ndenge na comprendre tango comprendre ndenge ndeko na ngaji de kabu ya comprendre bi il a fallu qu'il faut to bimanzela pour ko changer makambu ko benga na batu oyo boye ba ko se mettre trouble na kati ya Afrika bana baza ko se mettre trouble na kati ya Afrika France c'est tout comme on a France na impérialiste c'est l'Europe de l'Est qui sème des troubles en Afrique yango wana comment est possible sommet bato bakena ngona Union européenne na Union africaine biso nyonso mwana bana Congo toyebi ke Rwanda eza pays anglophone Congo eza pays francophone mais comment est possible ba Rwanda o basa pays anglophone ba ko dossier na bango ba ko pesa na ba français pona ko kena ko plaider que non bazwa nord ya Congo nord Kivu ya Congo ba pesa ngona ba na Rwanda n'est-ce pas oyo eza haute trahison bakosa na biso bakongomani yango na bengisi yo oyo eleki le 17 oyo eleki le 18 eza muke toza ko préparer lisusu une grande manifestation oyo bekozala opération toyebi Rwandais oyo botoyebi c'est déjà ba français il est temps pour na ko revoir politique na bino si vous continuez vous allez perdre le Congo et puis le kozala trop tard pour na bino et puis si vous osez le quoi ndeto monaki bosi mama na biso wana bovandi sie boko subira masuba je pense que troisième guerre bandaki Hitler muto abundisa ki abimisa troisième guerre mais quatrième guerre mondiale et kubana na RDC donc mission na biso zali ya ko bimisa peuple congolais na bolema ya ko telemisa peuple to bima na balabala parce que élection na mboka na biso yango eza solution te et lorsque eza solution na minute oyo boye ndenge tozoloba papa mama ovandaka na bunia ovandaka na aru ovandaka na mboka wana na chance bisika oyo boye insécurité ezali telema to bima na balabala pona ko changer makambu si vous croyez na ba leader politique oyo boye baza ko travailler na gouvernement oyo boye eloko malunga eza wana te preuve ane eza bomoni batu oyo boye ba memi mboka na retard bangwana ba ko salela bango matanga lokola batu oyo boye basalira ki mboka olenge elongo bani me bande ko na biso rosimu ke ni tire le oyo boye ba Thérèse Kapangala tire le oyo boye batikala ko salela ba matanga abongo te tanto ko mona mutu oyo boye a favoriser tricherie na mboka Benoît Lwamba ba ko bimisa mo solo ya ba Kongomani ya passe $450,000 américains sans côté des dépenses logistiques mais bande ko na biso ba kufi récemment na Matadi Kibala 26 familles bako pesa bango 130,000 francs congolais. Imaginez-vous Moutema Mabe. Mai na Kinshasa ezalité, mai eza ko bima couleur à jaune. Courant na parlons pas. Nyoso wana il fait pesa okanda peuple congolais. Lelo o ba komi ko pesa biso makambu. Oh non, il faut mutu o ba bana ko lakisa biso ko nager akena ko se faire soigner na libanda. Non, nyoso wana bana Congo to ko isama na mutambu wana te. Eza juste échec na bango déjà ba comprendre que non, toza na nzela ya victoire. Porte ya victoire yango oyo bo soulèvement banda ko sela yango oyo bobiso to bandi yango ndo moni ba komi ko multiplier ba distraction na bango ba komi ko multiplier ba stratégie pour na ko luka keno tango peuple ya kolanda makambo na bango ba zala désorienté na lutte. Merci na bande ko nyonso oyo boza ko soutenir bitumba ya Océan du Congo chaîne oyo boza ko ebisa bino bo solo chaîne oyo boza pour la libération ya mboka chaîne oyo bo batu nyonso baza kolanda ngo pesa bino ba information à temps réel to la kakibino que nous allons descendre dans la rue. Et puis, les ambala libosote oboto bandi, ils sont juste pour la koyebisa bango que non. Le Rwanda, nous sommes prêts à quoi affronter bino. Bon, jamais qu'on défie la souveraineté à peuple congolais. Yango na bengi mo na Congo, obima na pongi. Si vous croyez aux élections, ngai Bruno Mimbenga na bunda kabitumba na ngai te pour na ba élection, na so bunda bitumba na ngai. Tobi misamboka na occupation ougandaise, rwandaise, française, au Basako toujours. Comment on a que non
tous à l'époque du 18e siècle au bas qui décision na mikili Allemagne ça biso ba congolais tous ça na pesi une fois de plus merci na bande ko oboso encourager biso obosa ko komela biso pour na ba encouragement na bino ba conseil je crois je vous rassure si c'est pour le Congo nous sommes prêts à sacrifier nos vies et puis nous mettons en garde le Rwanda ou à komeka kozwa babele à Congo je pense que nos Rwanda kozala disparaître na carte ya Afrique. Merci bandeko nyonso oyo bozali banda mboka obo bimaki na Bruxelles 2 jours bolemba kité biso pe to bimaki na Kinshasa 2 jours to lemba kité matondo et puis je crois sur le début du commencement mais je pense que non toza na nzela malamu yango na bengisi ba kongomani baso c'est le moment to simba la main dans la main parce que l'intégrité du territoire ya mboka na biso est menacée bolanda batu oyo bote baza ko déstabiliser combat ya soulèvement populaire parce que nzela ya Congo kobika ils ont un soulèvement populaire et non ils ont un ya schéma élection parce que tout le monde est élection tout le monde va vanti ba ko salisa biso élection en Congo ils ont simple distraction alors bande konyoso o ba ko komela bino mimbenga résistant mo bundeli ya mboka Congo numéro ezali na C1 plus 243 81 73 11 702 wana ndeko ko komela biso ba encouragement na bino ba conseil ils sont les bienvenus plus 243 81 73 11 702 wana nde soki nzambe alingi tokuta na bino ingeta